cet enfant, le combat Emongo. Cet enfant s'appelle Emongo. Il a 13 ans. Il a 13 ans. Il vient de la collectivité d'Elonia et il se dirige à Lodja, à 75 km. Le but de son déplacement, c'est juste pour aller vendre ces quelques lianes qu'il a récoltées dans la forêt et il va les vendre à 200 francs à Lodja. Donc, à 13 ans, tu es dans quelle classe? Tu es en deuxième CO ou deuxième primaire? Il est en deuxième cycle d'orientation. Il fait 75 km juste pour aller vendre ces quelques lianes à 200 francs, moins de $1 pour payer ses frais scolaires. Et au-dessus des lianes, il a un peu de farine de manioc qui vont lui servir de la nourriture pendant son trajet. Le voyage dure 2 jours, 13 ans, 2 jours de voyage aller, 2 jours de voyage retour pour gagner 200 francs qui équivalent à moins de $1. Cela se passe au Sankuru, dans la province du Kasaï oriental. Voilà, merci, beaucoup de courage. Hein? Oui. Na bandi oremake netinga ete na bamboka ebele ya Afrique. Soki totali penza na domaine ya commerce na économie, bapaya bazali ko performer mingi koleka ba loko. Kasi biloko nini bango bayebi esengeli esalema pona kokela bomengo biso toyebi te. Motuna mosusu ezali bizaleli nini biso baloko, congolais, africain tozali na yango ezali kotinda tozala na makoki te ya kokela bomengo kosala mbongo ebakisama bapaya basalaka te. Alors mituna wananga na mituni yango nakei na internet natali babuku ya domaine ya mayele ya mbongo na lopoto intelligence financière. Namoni buku moko bato ebele bazalaki ko conseiller yango na sombi yango na tangi yango. Lilo na lingi totala buku oyo The Psychology of Money, na français kombo ezali la psychologie de l'argent, na tangi yango na anglais. Kasi est-ce que buku oyo la psychologie de l'argent ekoki kopesa biso biyano ya mituna wana ya koyeba bizaleli nini esengeli ozala na yango pona koyeba ko gérer mbongo, ko sala, ko créer richesse ndenge balobaka na lopoto ko kela bomengo? Est-ce que tozali na biyano na buku oyo? Alors lilo na lingi vraiment totala résumé ya buku oyo, soki bolingi boyeba nini na moni na buku oyo na kanisi video oyo ya lelo ezali pona yo. Alors landa video tina suka. Bote bandeko balandi ya chaîne na biso, nazali na esengo ya kozala na bino pona sujet ya sika. Lelo toko continuer domaine ya mayele ya mbongo, intelligence financière, po to bandaki déjà na video moko na ebandeli oyo ya ba assurance, na ko bambango esika moko awa na ko conseiller bino bo tala yango. Ezalaki video ya malamu oyo to salaki na ndeko na biso ya diaspora Albert Kandolo Tsanda oyo azali conseiller ya ba assurance. Soki ozali mutu ya sika na chaîne oyo, ndeko na ngai kobosa na te ko s'abonner, kokoma makanisi na yo na ba video na biso pe kokabola video na biso pe kolinga ba video et ko salisa algorithme ya YouTube eyeba audience na biso. Buku oyo The Psychology of Money, la psychologie de l'argent, eyebani mingi na domaine ya intelligence financière, éducation financière, et ezali buku ya Morgan Housel, azali américain, a komi yango ezali best-seller,
askomi yango akaboli yango na 20 chapitre tukumi bale. Alors nako résumé te ba chapitre nyonso ya buku oyo, kasi na poni biloko oyo na moni ezali ya motuya na mekina noko kondense yango na chapitre libwa, donc dans 9 chapitres oyo na lingi ko lakisa bino lelo. Mutu moko te azali liboma. Eloko nini auteur ya buku alingi koyebisa biso na chapitre ya liboso oyo ezali no one is crazy, personne n'est fou. Mutu moko te azali liboma. Alingi koyebisa biso ete makanisi biso nyonso tozalaka po na mbongo eutaka environnement na biso. Esika tobotami, esika tokola mabota na biso. Soki par exemple na botami toloba na chopo to na chwapa na zamba na mboka moko boy na kolipe kuna ete kuna batu bakanisaka bilima ya mai par exemple mutu epesaka bomengo ngape na kozala na makanisi ya kondima bilima ya mai mutu epesaka bomengo. Autre chose, soki na botami na toloba par hasard na Israël, donc na libota moko boy ya bayuda bazalaka na makanisi na bango ya mbongo. Bango bazali neti biso tozozela paradiso, soki to kufi bango paradiso na bango ezali awa. Alors balingaka ko profiter awa na se, baza na makanisi ya ko gérer bomengo e bakisama awa na se. Soki na botami pe kuna na kozala na makanisi wana. Auteur alingi atinda biso na chapitre oyo tozala humble. Soki omoni mutu oyo azali liboso na yo azali na makanisi oyo ezali kosimba na yo te, kosilika te mbangu yeba euti esika kola ya botama, euti environnement na ye. Yango wana ezalaka quand même malamu ya kopona environnement ya malamu. Soki ezali na malchance, culture na yo, environnement na yo ezali na makanisi ya mabe ya mbongo, ezali kotinda te batu oyo bazo uta communauté wana bazala na mayele ya kokela bomengo. Soki okangami na makanisi wana ekosalisa yo te. Yango balobaka il faut ko questionner bon makambo wana biso tolobaka ngo mingi na chaîne oyo. Alobi biso nyonso tokanisaka toyebi ndenge nini mokili etambolaka, kasi biso nyonso toyebi kaka eteni ya moke ndenge nini mokili etambolaka. Tozali biso nyonso kikepa na mwa ignorance. Yango zalaka malamu koluka koyeba pona ko compléter libulu wana. Na mokili en fait esengeli otala facteur mibale. Ezali facteur ya musala na mayele na yo, ezali facteur ya liboso, pe ezali facteur mosusu oyo okoki ko contrôler te. Neti par exemple opportunité. Balobaka opportunité soki obakisi musala na mayele na yo epesaka réussite. Alors sikoyo awa auteur alingi koyebisa biso que en plus ya makasi tosalaka toyeba ke chance pe ezalaka na mokili. Donc biso nyonso tobotamaka na mabota na biso toponaki te. Donc nakokaki pe kobotama na libota ya Bill Gates, na ndenge nakokaki pe kobotama na libota ya réfugié moko toloba na Kivu. Alors soki nabotami na libota ya Bill Gates po na ngai nakosala lisusu makasi te po soki naza na plan moko ya ko collectionner richesse. Kasi soki nabotami na libota moko ya pasi esengeli na nyokoma. Oui, cet enfant, le combat est Emongo. Cet enfant s'appelle Emongo. Il a 13 ans. Il a 13 ans. Il vient de la collectivité d'Elonia et il se dirige à Lodja, à 75 km. Le but de son déplacement, c'est juste pour aller vendre ces quelques lianes qu'il a récoltées dans la forêt et il va les vendre à 200 francs à Lodja. Donc, à 13 ans, tu es dans quelle classe? Deuxième. Tu es en deuxième CO ou deuxième primaire? Oui. Il est en deuxième cycle d'orientation. Il fait 75 km juste pour aller vendre ces quelques lianes à 200 francs, moins de $1 pour payer ses frais scolaires. Et au-dessus des lianes,
il a un peu de farine de manioc qui vont lui servir de la nourriture pendant son trajet. Shingana yosa alumbo kada we kuma loja. Le voyage dure 2 jours, 13 ans, 2 jours de voyage aller, 2 jours de voyage retour pour gagner 200 francs qui équivalent à moins de $1. Cela se passe au Sankuru, dans la province du Kasaï oriental. Voilà, merci, beaucoup de courage. Hein? Oui. Kouchula Wolo. Car... Na video oyo bomoni ndenge ndeko na biso Emongo kuna na Sankuru azali konyokwama pona kufuta minerval, kufuta ba materiel na ye ya kotanga. Ye azwa chance te abotama na libota ya bozangi, alors bomoni esengeli anyokwama po vi na ye e bonga. Azali kokende mikolo mibale na makolo tina loja pona kokende koteka basinga wana alokoti na zamba kaka na se ya $1. Akolia na nzela, akolala pe na nzela na butu. Nzela wana pe soki ateki biloko na loja, akozwa nzela wana pe pona kozonga esika azalaka. Mokidi etambolaka na lolenge na yango ezali na biloko mosusu tozali na influence na yango te. Donc auteur azali ko rappeler biso na chapitre oyo ke facteur ya libanda ya chance ezalaka. Pe apesaki exemple ya Bill Gates par exemple. Exactement. Alobi Bill Gates soki akomi mutu oyo ezali pe po azali mutu alibota ya bomengo. Papa na ye quand même azalaki je crois avocat. Et puis Bill Gates atanga na Harvard. Et Bill Gates azalaki na avantage azalaki kokende na école moko ezalaki na computer. Donc na ba mbula wana 1960 ba école ebele bazalaki na computer te ezalaki peza na ebandeli. Siko contact wana na computer mutu epesi makanisi ya kufungola compagnie ya computer. Alors auteur azali koloba soki Bill Gates azalaki na chance wana te ya kokutana na computer na école na ye po probabilité ezalaki quand même moke na gonga wana ba école même na États-Unis ezalaki na computer te. Soki azalaki na chance wana te ya kokutana na computer na école na ye, alors lelo certainement alingaki afungola compagnie na ye ya Microsoft te. Keba na lokoso ya mbongo. Na chapitre oyo ya misatu, auteur alingi kokebisa biso muke alobi boye. Même batu ya bomengo, ata bazali na mbongo, bakoyaka pe tango mususu na motamu na piège ya koluka mbongo ebakisama na nzela ya mabe po epekisami te kozala na makanisi ya minene. Okoki koloba ok, par exemple nasombi lopango, nalingi kaka kosomba lopango moko te, nalingi kosomba ba immeuble ebele epekisami te, mais kasi keba kokende na nzela ya kozwa koyiba mbongo, par exemple koyiba mbongo ya batu, kokosela batu pona yo osala mbongo na yo e baki sama. Les gens qui sont irresponsables attendent ba milliards ndenge nyoso ekobeba beba kaka boyelo mama ngo etikete. Des problèmes toi na ngona mboko. Nous avons une expérience. Nous avons un budget de 4 milliards à 16 milliards. Au fur et à mesure, ils ont maté la rubrique Peso Bakisama. La prime Peso Bakisama. Banan Peso Bakisama. Pour ça, il faut bunda. So, bundi te zo keneka. Comme on a été dernièrement basé 30 millions de dollars au jeton de présence de la Mikabi. Donc, c'est ça le problème de ce pays. Mais c'est la culture congolaise. Tolingi, jouissance ming. Ceux qui m'ont dit, toka bolanan, toka réfléchir après. Mon projet est tokaboli nan toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement tokaboli to mi petit ba salaire ba prime toko réfléchir après. Bon, tous allez na exemple mon susu awa. Honorine proche. Yepe alingaki ayiba mbongo batu esila mabe. Bon, eloko mosusu alobi etindaka batu ba koma na niveau wana ezali comparaison sociale. Donc soki olingi mingi kolakisa batu, o talangai nazali na mituka ya koleka yo. Tala bilamba na ngai ezali talo ya koleka yo, tala ngai na somba mapango misatu yo za na eloko te. Comparaison sociale wana nde ebendaka batu bazwa nzela ya mabe ba leka ba limite oyo esengeli baleka te.
capitalisation ba intérêt composé. Na chapitre oyo, auteur alingi ko rappeler biso bolamu ya ba intérêt composé. En fait, tokoloba boy. Mbongo elingaka te olukaye noki na lombangu, elingaka yango te, elingaka olukaye na malembe. Soki oziponi nzela ya koluka kozwa mbongo noki ekosila mabe. Mingi esilaka mabe. Donc yango azo yebisa batu kozala patient na mbongo. Soki vous allez kosala investissement kosala yango de préférence na ngonga ya mulai to ya moyen. Ba ngonga ya mukuse wana ekoki koya kasi eza difficilement répétable. Et ye lelo lobi koya te. Alors que investissement oyo ezosalema na ngonga ya mulai eyaka mingi. Ce que lingi pe kozala noki alors okosila pe neti ba Madoff to neti ba Honorine oyo alingaki kozala na mbongo noki. Richesse ezali te biloko oyo ozali komona. Batu mingi balingaka ko impressionner batu misusu na mbongo. Donc kolakisa bakumbaka mituka ya talo, kolakisa vandaka na ndako ya talo, kolakisa te balataka bilamba ya talo, kolakisa bamelaka ba champagne ya talo, kolakisa bakendeke mibembo pamba. Auteur ya buku azali koyebisa biso wana ezali bomengo te, ezali richesse te. Batu oyo basalaka yango bazali batu bazali na likambo moko boye na mutu ya sérieux esengeli kotala. 29 330 € d'achat na Louis Vuitton. Oh nyonso rapona mambarolata. Mais pourquoi boye? Ngem toluka kombakage bakangela biso. So bakangela batu muso mabibemba. Ah oui, facture bomoni wana eza ba course oyo esalemi par monsieur Yannick Kinia qui est un entrepreneur businessman. À peine d'arriver na Louis Vuitton, ba même biso na salon VIP. Eza n'importe quel client oyo eza royega ra boembamo ba même na salon VIP. Non, il faut za rappeler au somba biloko ya cher. Parfum bozomona eza 1500 €. Bota la facture wana c'est incrusté dans le montage. 1500 € le parfum. Et là vous voyez c'est la veste qui vient d'acheter. Ça coûte 5900 €. Ah oui hein, bah prix musu soso au boulet à l'okuta mais ngamo témoin oculaire, j'ai vu. Et là c'est encore pire, c'est plus de 100 000 €. Ça coûte pas 5 000 €, pas 10 000 €, mais plutôt 15 000 €. Binomoro bota la détail. 15 000 €. Ah oui, hein, on a bien 15 000 €. Pona ye, richesse ezali biloko oyo epesaka nasuka mbongo, en fait fortune. Donc ekoki kozala compétence na yo. Soki ozali na makoki moko boye batu ba sepelaka na yango ba koki kofuta yo mbongo ebele likolo ya compétence na yo. Ekoki kozala ba mapango oyo otiaka na location. Mbongo wana ya ba locataire ozwaka. Wana ezali pe richesse pona ye bomengo. Ekoki kozala ata héritage, mbongo ya héritage oyo ozwa bien mbongo ezali na banque, wana ezali richesse. Donc ye azali ko différencier fortune na richesse. Donc fortune ezali oyo ezali na sima emona na kate. Kozwa mbongo ezali eloko moko, kobatela mbongo wana elimwa te pamba ezali eloko mosusu. Alobi yango awa, getting money is one thing, keeping it is another. Koki kozwa mbongo na nzela moko boy, kasi kobatela mbongo wana nde alobi ezali eloko ya motu ya po esengaka ozala prudent pe ozala na discipline pe ozala na makoki ya koya na ba erreur te na ba piège te. Eloko wana emonanaka mingi epai ya batu ebele neti ba oyo baganyaka na loto, ba footballeur ou bien ba célébrité mususu ba musicien. Okomona azalaki wana azalaki na mbongo te, subitement azwi mbongo ebele kasi na sima azongeli lisusu pauvreté po azalaki na discipline wana te ya kobatela mbongo. Kobomba mbongo ezali eloko ya motuya, ko économiser, ko épargner selon auteur ya buku. Alobi awa bomengo ezali mingi associé na makoki na yo ya kobatela mbongo na yo. Pona ye abimisi formule moko alobi fortune ezali mbongo oyo okotisaka na ba business na yo, olongoli ba dépense na yo. Soki ozali na discipline te ya ko gérer ba dépense na yo, yebaka ke fortune na yo, bomengo na yo ezali
kokita. Donc mpona ye ezali makoki wana ya kobatela mbongo ebima te. Okoki koloba par exemple moto abimaka pamba na restaurant, moto akendeke pamba na cinéma, moto asombaka pamba bilamba ya talo, moto asombi lopango, ezali na biloko ebele koleka oyo ye aza na posa na yango. Par exemple ozali na libota na bana, ozali kaka na posa ya ndako moko na chambre misato, mais yo oke koshomba chateau mobimba. Gestion wana ya mabe ya ba dépense na yo ekotinda revenu mbongo oyo kotisi ekita. Donc bomengo na yo pe ekiti. Yango ezali penza pona ye eloko ya motuya ya ko yeba ko batela mbongo na yo ebimaka pamba te. Na yebi bato mususu na communauté na biso soki bayoki yango lokoso ya mbongo yango nde tosalaka bapaya bazali ko performer koleka biso na commerce na Congo po biso toyebaka ko batela mbongo te. D'ailleurs kutu awa alobi yango na phrase moko ya kitoko, savings can be created by spending less. Donc awa alobi épargner mbongo, ko bomba mbongo, ko batela mbongo, ko économiser mbongo, okoki kosala yango soki ozali ko dépenser mbongo ebele te. Donc ko dépenser moins, ko bimisa mbongo ebele te. You can spend less if you desire less. Alors soki ozali na bosenga ya ebele te, donc ba envie ya ebele te ekotinda yo o bimisa mbongo muke. Donc kozala na posa te ya koloba il faut nakende mobembo, il faut nakende Paris, il faut nakende London, il faut nakende Tokyo. Soki ozoya na vitesse wana ekotinda yo mbongo ebimaka. Donc soki okitisi bosenga wana ozali na posa te ya kosomba sac ya main ya talo, ya bilamba ya talo, ozali na posa te ya kosomba 4x4 ya talo. Soki olongoli yango nyonso ekosalisa yo o batela mbongo na yo elimwa mbangu te. Alobi lisusu, and you will desire less if you care less about what others think of you. En fait, alobi mingi ezalaka po batu batalaka makanisi ya batu misusu pona yo. Donc loba mutu akokanisa nini naza na eloko te, tala ndenge aza wana ngape fona lakisa. Soki ozoya na vitesse wana ekotinda yo obimisa pe mbongo ebele, ekosalisa yo te obatela mbongo na yo elimwa te. Liberté. But final ya mbongo ezali te kosala ba bien matériel et bakisama selon auteur. Eloko moko ezali ya motu ya na mbongo ezali ete mbongo oyo ozali na yango epesaka liberté ya kosala biloko nyonso oyo olingi kosala. Soki ozali na mbongo ebele na compte esengeli te okende tongo mikolo nyonso na musala moko boye po na kozwa mbongo, po oza na mbongo na yo na compte. Donc okoki kosala biloko nyonso oyo lingi, okoki kosala ba passion na yo, okoki koloba na kotikala na ndako natala bakoko na ngai, bien na okoki kokende kotala bandeko na yo, okoki kokende kosala ba passion na yo, pêche, football, okoki kokende mibembo bisika olingi. En fait pona ye mbongo ezali na causalité na liberté. Donc ezali ozali kosomba liberté. Mbongo ezali pe ngonga. Donc na mbongo oyo ozali na yango okoki kosomba ngonga. Alors liberté nini ekoki kopesa yo par exemple mosusu? Ekoki kopesa yo liberté ya kofuta hôpital nyonso oyo lingi. Bon, awa na poto assurance maladie ezalaka mais na bamboka esika ezalaka te. Soki okei na hôpital esengeli ofuta yo moko. Batu oyo bazali na mbongo te bakendeke kaka na ba centre médical ya mike, mais batu ya mbongo bakoki kofuta hôpital ya talo. Même awa na poto ata assurance maladie ezalaka assurance maladie publique, mais batu ya mbongo bazalaka pe na assurance maladie privée babakisaka lisusu ba option na kati. Neti soki akei na hôpital bapesi penza chambre ya ye moko, bien mwana na ye penza ba soin moko boya particulier. Même ata ba visa Schengen par exemple bapesaka na Congo. Bato ya mbongo bazwaka facilement visa Schengen. Bato bazwaka wana ba visa te baza na mbongo te. Pour ceux qui ok kuna prouver que ozali na toloba par exemple na 500 000 euros na compte na yo, tango kendo zwa visa wana bakopeso direct. Donc ba mususu kutu
nayoki kutu bamboka mosusu okoki kosomba passeport neti na $100 okoki kuna osombi passeport yango bapesi yo ozokende mokili mobimba. Donc avantage ya mbongo ezali liberté. Donc bandeko na ngai nga nayebisaka bato souvent soki oza na ndeko na yo pembeni na yo alobaka l'argent ne sert à rien, ndeko na ngai kimaye surtout soki aye awa na poto. Moi je trouve ça eza quand même hypocrisie. Moto akimi Afrique aye na poto abwaki ngunda akosi bakombo akosi bambula po amonaki ke kuna mbongo zate azalaki konyokwama asali nyonso mpona koya awa mais azoya pe koyebisa l'argent ne sert à rien bato aboye bokima ye. C'est vrai que mbongo esombaka nyonso te, oui tokokufa tokende na se ya mabele ekotikala, c'est vrai, mais awa toza na se ya moi ezali kosalisa biso. Donc de toute façon tokoki kotala pe na Congo baekole oyo ezali na formation ya malamu ezali dommage, ezali mingi ekole ya bapaya neti baekole française, école belge, école américaine ezali pe mbongo. Bato oyo bazali na mbongo na Congo automatiquement batiaka bana na bango kuna université pe. Bato oyo bazali na mbongo automatiquement bana na bango bakende kotanga na États-Unis na Europe. Donc oza na liberté wana po ozali na mbongo. Oyo azali na mbongo te ba akonyokama. Yango alobi awa na citation awa, the highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say I can do whatever I want today. Donc la makoki ya koloba mikolo nyonso na koki kosala lelo biloko na lingi wana nde ezali force ya mbongo. Bongisa nzela ya échec ekoya. Eloko nini auteur alingi koyebisa biso na chapitre oyo? Room for error, donc la place de l'erreur et de l'échec. En fait, soki ozali na plan na yo ya investissement, toloba ya kosomba lopango, toloba ya kosala bilanga, toloba ya kofungola boutique, plan nyonso ya investissement oyo ozali na yango kotisa na mutu na yo échec ekoya. Ezalaka extrêmement rare, presque impossible ozala na plan ya commerce oyo ekosalema échec esalemite. Donc kotisa na mutu na yo ke esika okobanda ti okokoma esika bomengo zali na katikati wana okotuka na mur échec ekosalema na ebandeli ti na suka. Batu oyo basalaka par exemple ba chaîne YouTube neti biso bayebi yango. Tango ozofungola chaîne kokanisa te ke batu bakoya kosabone directement. Tango mosusu pe ba mosusu ba se désabonaka. Donc eloko wana kotisa yango na plan na yo déjà. Yekutu alobi awa na phrase moko ya kitoko, esengeli soki ozali kosala plan na yo, kosala plan ekoki ko tambola malamu te. Donc soki et puis d'ailleurs ekosalisa yo okoya na ba arnaque te. Donc soki oyebi otie na mutu na yo ke business oyo nazali kosala ekoki kokoya na mai, okobimisa mbongo nyonso na yo te oyo bombaki mpona ko investir directement, okobimisa muke otali. Ensuite obimisi susu muke otali ekobatela yo. Donc soki ozalaki na plan wana te ekoki kokoya na mai koloba ah oui ekosimba ozwi mbongo nyonso otie na kati tosi tomona ba arnaque ebele surtout na domaine ya crypto. Donc baya kokosa batu bazwa mbongo ebele penza héritage azwi penza ke 700 000 euros bam atie na ba crypto mbongo limwe, alors que mutu oyo azalaki na plan ekoki kotambola malamu te akolongola peut-être toloba 50 000 atali, ensuite alongoli sur 50 000 atali, soki amoni après 50 000 ba arnaque bandi atiki au moins abungisi kaka 50 000 mbongo mosusu etikali. Kondima biloko nyonso ezali mabe. Chapitre oyo ezali chapitre oyo esepeli singa makasi. Quand vous croyez n'importe quoi, soki ozali kondima biloko nyonso, en fait abimisi côté na ye ya ki psychologue. Sali mingi oyo balobaka na lopoto nature humaine. Ameki ko expliquer biso ndenge nini cerveau etambolaka. Cerveau na biso ezali programmé pour na kobatela biso na liwa. Donc ezali programmé pour na kotala ba danger nyonso. Soki amoni bobangi
akosala nyonso abatela biso soki amoni liwa ezali koya akosala nyonso abatela biso sikoyo piège ezali wana ezali cerveau na biso ebetaka biso masolo ya kokosa en fait mpona kosala bobangi ekende sikoyo piège wana bato ebele bayebaka yango te donc ye alobi bokeba cerveau na biso ekosaka biso alobi yango na baphrase ebele yango bomoni biso tolingaka batu en fait tolingaka nzela ya mokuse na biloko ebele cerveau na biso elingaka te kobimisa énergie ebele elingaka mingi biloko ya mokuse yango omoni bayaka koarnake mingi batu na nzela ya mokuse koyebisa batu par exemple naza na likelemba moko soki opesi mbongo na yo lelo sanza oyo ekoya kozwa double donc quand cerveau na biso ekomona nzela ya mokuse yo kobimisa mbongo na yo viu mbongo ekei siko soki oyebi ke cerveau na yo elingaka nzela wana ya mokuse normalement okodompte bizaleli na yo donc abimisi mwa baphrase ebele ya kitoko neti I don't know what I don't know bon wana ezali neti nous ne savons pas ce que nous ne connaissons pas donc na libanda ezali biloko ebele ezali na libanda biso toyebi te biso nyonso tozalaka na ignorance na biloko ebele donc toyebi te ke biloko wana ezalaka donc ayebisi biso po toyebi te biloko wana ezalaka alors eloko nini cerveau na biso ekosala ekotala boyebi nini biso totia na mutu ndenge makanisi na biso tozalaka na mutu tokozwa makanisi wana tokomeka koluka koexplike ndenge nini biloko wana toyebi te ezali po cerveau na biso sikoyo ezali kokosa biso oui to bima na frustration wana na anxiété wana na bobangi wana donc ekobana obetela biso masolo tokobana oluka nayebi oyo certainement ezali yango neti oyebi eloko te lobi directement bilima ya zamba bien bilima ya mai etc et alobi yango kitoko awa na phrase moko so I am just as susceptible to explaining the world through the limited set of mental models I have at my disposal oui en fonction ya boyebi oyo naza na mutu na komeka ko expliquer yango mais ezali penza te bosolo donc ezalaka malamu kokende kuluka boyebi yomoko donc oluki boyebi bien ke ko se former pona koyeba penza biloko ezali nini pona investissement toko lingi ko investir na domaine nyonso ezala bilanga ezala immobilier ezala action na bourse esengeli okende ko se former donc likambo oyo to sito lo bango mbala na chaîne oyo esengeli okende ko se former ko zwa boyebi okoya na piège te ya cerveau na yo e betela yo masolo oyo ezali ya solo te voilà malheureusement je crois que piège oyo ezali penza eloko ya munene na communauté na biso esengeli to bongisa po personnellement yaka mingi oui déficit ya boyebi to silisi po na buku oyo ezali na biloko mosusu ebele mais nakoki kosala résumé nyonso te sinon vidéo ekozala molai ezali penza buku ya kitoko na ebandeli ntango natangaki nalobaki nayebi te bato balobaki ke buku eza buku ya kitoko mais sepelisinga te mais après tant on a bandi kokanisa surtout chapitre oyo azalaki ko expliquer nature humaine namona ki ezalaki quand même beaucoup ya kitoko mais nakanisi rapport biso ba congolais tozali na mbongo ezali mabe bolimisanga mpona bato ebele peut-être esengeli to meka kobongisa yango bomoni nalingi kosala na chaîne nanga ba série ya ba vidéo na mayele ya mbongo intelligence financière tout ça là qui déjà vidéo na domaine ya ba assurance siko to sali résumé ya beaucoup oyo psychology of money la psychologie de l'argent ba beaucoup za belé koya la magie de voir grand père riche père pauvre etc. donc ndenge na bandi na rythme ya mayele ya mbongo tukotika la boyeti na suka na bandi vidéo lelo ekosalisa bato belé bon vous meka ko appliquer yango pour ngai na yekoli biloko ebele tomonani mbala ya sima merci.